Ma Mission TV, le miroir du monde. Malgré tout ça, patriote, to yebi mboka, neto osangisa pe bakisi minyoso makampe ko ke malamute. Tozali ko aider mais ceux qui siko atiki aredete bakoko na biso pe bakenda. Bazomona passe biso pe bakoko na bango to tikal tozomona. Omona teke mboka kozala ka toujours malamute. Et kozala teke biso ndeto ko bebisa mboka non, mais kozala ka bakoko ya biso wana bakenda, nde bakozala toujours na sengote. Pour que tous allez ne sengé ba oui ba sepela. Chef coutumier d'abord azali mutu azali ko batela ba pate. Azali mutu azoko batela ba brebi da kazali oyo azali ko batela ekolo mobimba. Avant les lots qui totanga makambo etali institution, makambo etali constitution, makambo tout, mais chef ndazala kaliboso. Dès chef azali mutu oyo azoko batela ba pate. Dès azali mutu azoko batela nation mobimba. Et loko oyo ezali ko leka ezali nini? Na kata gouvernement ceux qui lelo ba bimisi gouvernement basili kota ba chef té ezali par rapport ya bango moko ya bato bazoko kenna makamba ba Kristo oyo bazangi koyeba ki les vraies valeurs tous les vraies valeurs ya ba chef na kata gouvernement ilunga to sepeli d'abord un gouvernement ndenge bimi biso ba chef tuza vraiment na sengo puisque tozela ki gouvernement wana ebima lelo gouvernement bimi pe biso ba chef tozwa ki peta komona chef oyo azali premier ministre ko proposer ba biloko nyonso esemalaki mais na kobima na kata pouvoir to moni ke biso ba chef tozate bazwi mutu mususu batse na kati wana oyo azali aucun chef nde akomi na kata gouvernement yango moni biso ba chef lelo to beti sete to eko telema pe koloba est-ce que chef wana oyo batse abanda ko kamba ba chef azali na kindoki azali na butu est-ce que ko kamba ba chef nyonso ya 26 provinces soki lelo président de la république azali président c'est par rapport ya pouvoir oyo bokoko oyo pesa melier na kata président sortant soki a reconnaître qui a fait ça qui même loi n'est pas qui promulguée mais jusqu'à ce temps loi n'est pas na kata exercice. Ma Mission TV, le miroir du monde. Message on a un ango kata mokola lelo ezali message ya pouvoir à bokoko puisque lelo bokoko to pouvoir ya biso to zali nango batebele bakomi ko négliger yango ezali message ya mutu ya lelo nanga ko talisa les vraies valeurs ya chef les vraies valeurs ya pouvoir o ya bokoko de yango ezali message o lelo nanga ko pesa na monde ati ko baye ba chef azali nani et puis baye ba les vraies valeurs ya pouvoir ya bokoko to zali nango. Chef coutumier d'abord azali mutu azali ko batela ba pate azali mutu azoko batela ba brebi da kazali oyo azali ko batela ekolo mobimba avant lelo ke totanga makambo etali institution makambo etali constitution makambo tout mais chef ndazala kaliboso dès chef azali mutu oyo azoko batela ba pate dès azali mutu azoko batela nation mobimba ezali rôle ya chef azoko batela yango non plus kaka na moi azo batela yango na butu puisque azali moto baponaki na koutama na nzambe nde atsaki azala chef na kati ya tribu ya pouvoir oyo azali na yango ya mwa muke na ko koloba na tino etali chef yango wana mama journaliste. Oui, chef biloko pesa tomonaki premier ministre Kamba na consultation na ye ayambaki bakonstitution ndenge na ndenge ayambaki mpe ba chef coutumier ozaki représente na sa majesté ima na bayeaki kasi na mokili ya sa majesté ima alobaki ete bosolaki makambo ebele na likambo etali mpe poste na bino na Kamba surtout na ministère ezali etali affaire coutumière kasi omoni bachef bazali teke bozali négligé to mpe likambo ni ekomaki. Oui, tokoki kozala négliger te puisque muto ayebi valeur ya chef akotikala ko négliger chef te eloko oyo ezali koleka ezali nini na kata gouvernement soki lelo babimisi gouvernement basili kota ba chef te ezali par rapport ya bango moko ya bato bazoko kenna makamba ba Kristo oyo bazangi koyeba ki les vraies valeurs tous les vraies valeurs ya ba chef na kata gouvernement ilunga to sepeli d'abord un gouvernement ndenge bimi biso ba chef tuza vraiment na sengo puisque tozela ki gouvernement wana ebima lelo gouvernement bimi pe biso ba chef tozwa ki peta komona chef oyo azali premier ministre ko proposer ba biloko nyonso esemalaki mais na kobima na kata pouvoir to moni ke biso ba chef tozate bazwi mutu mususu batse na kati wana oyo azali aucun chef nde akomi na kata gouvernement yango moni biso ba chef lelo to beti sete to eko telema pe koloba
est-ce que chef wana oyo batie abanda kokamba ba chef azali na kindoki azali na butu est-ce que kokamba ba chef nyonso ya 26 provinces nde yango ezali pasi mona mboka nde ezali pasi oyo ke biso tozwa komona lelo tomonaki ye mpe moto batiri biso tokendaki mpe tosololaki na ye totalisaki mpe makambo nyonso mpo ke bamona te ke biso nde bachef tozo kotelemisa gouvernement biso nde bachef tozo kotelemisa processus ya progressement mais ezali malamu te esalaki biso pasi mpe ezali pasi kolela na biso ezali nini na kati ya Kinshasa nde ezali place ezali socle ya gouvernement et place ezali na kati ya institution nyonso mais lelo gouvernement bimi mais na Kinshasa tozata na chef mo tozata na mokonzi moko te o asili kobima na kati ya Kinshasa nde yango ezali passe lelo esengelaki na biso totelema tomeka mpe kotalisa bato les vraies valeurs ya chef et puis na nini esengeli basala mpona bachef et puis ndenge nini esengeli bayeba valeur ya biso bachef. Oui, chef coutumier, l'époque, il y a président Félix Antoine Tshisekedi, c'est comme si ma chef coutumier bazali bongo négligé. Bikoleka ki tomonaki ba chef Bernard Mapesa, ba musicien, basalaki mpona kosala déclaration mpona bakoloba ete esengeli président Félix à reconnaître bino. C'est comme si chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi azali mpenza komipesa na ba chef coutumier te. Et pourtant ce que nsima na président sortant sénateur à vie Joseph Kabila Kabange ye mpenza mayele nde mpena makasi apesaki na bino bafulu kasi eloko nikokoyeba na président Félix lokola mwa koyeba bino eza te na chef Félix eloko ezali koyeba biso komwa koyeba biso te mais esengeli ayeba mpo azo koreconnaître pouvoir soki lelo président de la république azali président c'est par rapport ya pouvoir oyo ya bokoko oyo epesameli ye na kati ya président sortant soki areconnaîtraki apesaki même loi nezalaki promulgué mais jusqu'à ce temps loi neza na kati ya exercice te par rapport ya bato bazo contourner ba chef puisque pouvoir ya chef ezali pouvoir oyo epesami na bato te okoya bapoliticien ce sont te oyo bazoya kobebisa pouvoir wana eloko nga na koloba na président de la république atala pouvoir ya bachef lokola président sortant apromulgaki loi et puis loi neza na kati ya exercice et puis chef na chef asila kose retrouver lelo tomoni gouvernement bimi mais na kati ya Kinshasa eza na moto moko te abimi na kati ya Kinshasa puisque banano bakolo Kinshasa biso toza bauta mais bakolo Kinshasa bango moko batikali kozwa ta place moko te awa na kati ya Congo na kati ya gouvernement ezali baumbu ezali bateke oyo bazali bakolo Kinshasa oyo biso te kokute place d'institution ezali batikali kozwa pouvoir te ba reconnaître bango et puis chef ameka ko revoir na yebi ke chef ayebi bokoko puisque lelo kozala oyo ezali par rapport ya pouvoir ya bokoko soki le président sortant azilumalaki puisque ayebaki ko respecter bokoko mais azwaki pouvoir ya bokoko nyonso te ba pouvoir ya bokoko bapesaki puisque ayebaki ko reconnaître pouvoir wana ngai eloko na koyebisa na président a reconnaître pouvoir wana bokoko atala bakolo Kinshasa mpe atala pouvoir coutumier oyo eyeba kotambola pour ke etambusa mpe pouvoir na ye na ndenge esengeli ezali. Oui, tozonga mpe nsima mingi bandeko mingi boseka na président Félix ayeba bino mingi bandeko loba ete chef coutumier fulu ya mboka pouvoir na bino ekitaka natina ete Kabila asombaka bino yango bande komona chef coutumier akobala basi akoteka babele kitekateka mpona nini Kabila asombaka bino moye koloba nini loko eza te atikeli bino nyonso bosala boteka mabele bosala boye yango pouvoir na bino ekitaki yango tomoni chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi azomeka mpe kokoinse bino yango lelo ngobila atelembelaki bino mpona koteka mabele ekomi na mwa mpasi ndenge bande koteka bitekateka kokamba mabele bikambakamba lelo pouvoir na bino ekitaki epai ya Kabila Kabange okoloba nini na likambo eloko na koloba ezali nini chef de l'état azali muto oyo ayaki azalaki liboso ya bakumu ezalaki bakumu nde baintondizaki ye bapesaki ye pouvoir wana lelo chef de l'état to président de la république azali muto oyo esengeli atambola na kati ya mibeko azali na kati ya famille oyo ezali na kati ya mibeko na yango président sortant atielaki kopesa facilité te puisque ayebaki kaka koreconnaître les vraies valeurs ya bachef nde yango azongisaki makambo nyonso mpe ya bachef ezalaki te ke asalaki soki makambo moko boye ya kozwa bachef kosomba bachef apesi facilité non puisque mabele eza na bakolo na yango mama eza na bato lelo bazowuta libanda baye koteka mabele epai non apesaki facilité wana asalaki loi apromulgaki yango mais jusqu'à ce moment onga nazoloba eza na kati exercice te nde pasi nde yango eloko yango te tozotelemela parce que loi na mpe ezala na kati exercice nde koyeba les vraies valeurs ya chef aza na facilité akobala 10 femmes c'est normal selon coutume
ezate ke o chef soka ateki mabele na ye ezali mabele bakoko ya ye balekaki batikelaki ye mabele wana ezali na bato bazali ko gouverner yango par rapport ya butu par rapport pe amo ezalaki koteka na désordre te po mutu na mutu akoteka mabele oyo ya ye ezali désordre te biloko bazala koloba lelo oyo ezali kobosa na pouvoir bokoko bato nyonso bozo kolandanga oyo bake bokoko ezali eloko akosakana nango te ekobeta bayo bazosala bagene yango bazokenda yango nini ekobeta puisque ezali pouvoir bokoko mutu ateki mabele oyo aye bakoko ne batikelaki ezali problème te puisque ezali mabele na ye mais makambo bazokolobaki basombaki bachef oyo basalaki boye oyo ezalaki boye bachef babali basi oyo basali boye non pouvoir ya chef esengeli azala na basi c'est normal mpo na mboka eri ozokende otambolaka bakoyamba bino bakoyamba chef akoyamba ndenge nini bato bautaka bavoyage bayaka fo azala na basi mwasi oyo boye asalaka boye oyo aza mpo na boye c'est normal chef soki aza na difase eza eloko te nde yango lobiki batekaki mboka non nde yango lobaki batekaki pouvoir non eza kaka kibo reconnaître les vraies valeurs ya pouvoir ancestral nyonso ekotambola malamu eza mpona makambo oyo te bozokende nango na gauche droite non soki lelo baza kolobaki président Félix Tshilombo azali konéglige bachef non nga je ne crois pas cela parce que nayebi ke azokoyeba ayebi bokoko na ye ezali kaka bato bazali tout en tour na ye na par rapport à makambo bazoke kotalisa yango te biso pe ba chef toza ini tozokozela ye pour que ayeba nini na kokosala pona ba chef po tozo esika na biso na loi oyo bapesa biso etambola lolenge esengeli nke na kokoloba na oyo yango na mama journaliste mwana mboka malaka jabu na kobakisa mwa moke na mayebuti koloba bintu ba chef timi bosingaka mwa mingi ntango nyonso ke mboka reconnaître bino et aussi un cachot de pas de quoi reconnaître vous aviez été après ça nous quand ministère affaires foncières ezali ministère affaires foncières ezali ministère affaires coutumier puisque mboka oyo ezali kotambola na kata pouvoir coutumier d'abord info tozala na coutumier oyo akotambusa biso ba coutumier oyo ayebi loi ayebi principe ayebi coutume nde kosala pe keza la force puisque coutume ezali socle ezali fondement oyo kosala ke tambusa mboka puisque lelo e bazoko voter loi nyonso avant ke baleka nango elekaka na butu pe bakoko bazali batikaki pe makambo na bango fo batela biso coutumier soki bateli biso coutumier na kata ministère na biso nyonso ekozala malamu tokoreklame te tokolela te po soki tozokoloba bango po totambusa bokoko na ndenge esengeli ezalela mwana mboka mwana mboka malaka tabu na kozonga mwa moke nsima mikolo ebi toyambaki mwana mboka nye mwanda ntemi ye alobaki mwa makambo akafafuna koloba ete soko mpenza esengeli mboka moye mokende liboso esengeli bachef coutumier ya bute nyonso tu bana ebasangana totanga ndakisa ya Congo central ya Kasai ya Bangala et puis ya bandu soki basangani autour d'une table basololi nde bakobisa bongo solution oyo ça érosion kozala susu na mboka te ebole ekokima na mboka akebi mosika koba atako chômage ekokima na mboka nyonso batako esalamaka wana ezali to eutaka epai ya bachef coutumier bate bondimamaka te to boliboye eloko wana mwana mboka mwana nzema alobaki ezali malamu mingi biso bachef esengeli tosangana kaka bango bapoliticien nde bazokabola bachef yango mona azokolancer message à tous les chefs ya 26 tribus nyonso tozala na bomoko omoni lelo ANATC eyaki ANATC ezali toza na iseta toza na baplateforme ebele oyo ya bachef oyo ke même bapoliticien mosusu bacrée mpona kokabola bachef biso nyonso bachef esengeli tozala na eloko moko soki tosangani ya solo ezali pouvoir ya solo ezali makasi oyo ekosalaka etambusa mboka même baérosion ekozala te puisque mutu na mutu akokende kolaka bankakasi na ye akozongela bakoko na akoloba mabe ekozala te chômage mpe ekozala te mais ere biso bachef toza na kati ya division nde yango ekozala malamu te yango moni lelo tolobaka na toujours na ANATC jusque là ti lelo eza na assemblée nationale moko esalama te ya bachef ANATC depuis que ezali ANATC esengelaki assemblée esalama bacha chef oyo esengeli admeka kodirige ANATC tozali na secrétaire fumdifim oyo aza wana ti lelo tozali na papa na biso intermédiaire oyo azali papa njoli oyo azokocontinue mais bachef bazokokabona ntina nini bachef bozokolanda bapoliticien na ntina nini bino esengeli bozala eloko moko botya force ya bapouvoir na bino pour que toyeba lelo ndenge tokotambusa ministère kokangana na biso kosangana na biso union na biso nde ekosalaka makambo nyonso ezala malamu mpe ekosalaka lelo vraie valeur ya bachef ezonga mais soki biso mo toza na bokabwani oyo alobaki boye oyo azongi boye oyokana ekozala te epuis pouvoir na biso ekotambola te même bango bato oyo bakenda bakotikala mpe kopesa biso te yano nde moke na koki koloba no yango wana papa na ngai
ete bakodirige baposte yango na mayele nini toyebi ke kuna na assemblée provinciale komona 2 chefs coutumiers 4 chefs coutumiers oyo bazali kosiége kuna kasi kozonga kosima bapeka kobenga na moko ya badepute provincial koloba ete aza efe incompétent kasi mingi bake bachef coutumier bamingi kala na mayele ya bomoto ya moyo bazala kote yango mpe eyi kosala ete ebili kobima mpe na gouvernement te o makasi ya kogere ya kosala mpenza kosala malamu mayele wana ezali koloko mama moto ayebisa bongo akosi toza na bana oyo totindaki meme na kati ya table ronde oyo tozalaki na bango nde ezali bachef batangisaki bana wana epuis kolobaki oyo bachef batangi te non ezali bachef oyo teke bazalaki na kala bapapa na biso oui puiske mibeko nyonso ezokosalama eza butu avant tozala na moi ezali butu mais kolobaki bachef batangi te moi bapesa bango facilité ya ministère eza te eza lokuta même bachef oyo baza wana akoloba na monoko nini akoloba na monoko ya mboka na ye ti kotanga ngo olongolenga nini tokomi kozwa nde makambo bapaya nde toye nango nde liboso ekomi kodomine bachef non il y a des chefs oyo baza balicencié eza na bachef oyo batangi baza badocteur bazali na kata ana tese wana tokopesa exemple ya Fumudi Film azali nani atangi mutu atangi makasi papa na biso njoli wana azali pe kologisa sa atangi bazali bato batangi ebele biso moko ba oyo tovandi awa tozwi pe kati betelo ya mindele ya bapaya tozwi me yango te nde ezali pouvoir ya bokoko fo toyebaka ngo na source puisque bokoko ezali base ezali fondement oyo kosalaki makambo tu etambola malamu mais oyo lelo bazokolobaki o bakoti bango na kati ya assemblée nationale batangaki te oyo boye te wana bato wana nyonso bakozala modi mutu lelo akonéglige pouvoir ya bokoko toujours bakoko bakobeta ye mais koyebake soki bapesi biso gouvernement te to bapesi nini te ezali kaka bango nde bapoliticien bazowelela baposhi na bango bazoyela makambo na bango bango baza nango posa mais bazoyeba te ke lelo pouvoir coutumier nde ezali pouvoir ezali socle oyo kosalaki makambo nyonso etambola malamu mpona nini bazozwa baéchec mpona nini pasi chômage makambo ebele mpona konéglige pouvoir nde eloko ya moke nakoki koloba no yango wana mama na bokebi nyonso mpe bayebake pouvoir ezali bayeba ntangi na kati ya pouvoir bazali mwana mboka malaka jaku tozokisi na maloba ne mandantiemi ye alobaki na maloba ne abakisaki na koloba ete alobaki soki mpenza bachef coutumier batie mona esika na bango te maso bakotambola te bakobimisa bakisimbi on te yanzia po te babebisa maso katiki sikasika mpo maso etambola malamu estce osi kosala ata bino moko table ronde moko bokutani bachef coutumier edite nyonso to banei bosangani kaka bazali ba en tête oyo koluka bosoni ata komoni démocratique nde eloko yango tozozela souvent toleka toloba tosala tu tokoki kosala na baémission tosepelaki tozwi président sika oyo akoti oyo aye azali président na biso epai ayebi kinshasa malamu susi na biso ezali nini ezali assemblée nationale ya bachef fo esalama tozala na chef oyo akokamba bachef nyonso eloko ya liboso tosenga assemblée wana tosenga promulgation ya loi oyo bapesa biso eza na kati exercice jusque là loi wana eza na exercice te yango ozomona lelo chef azokozala bafuwe chef akomi lokola mutu moko boye eza na kati ya ntina te non loi wana oyo président sortant apesaki ezala epuis bazongisela biso bastructure ya comité de base nde lokola ezalaki bapcb ya koencadre bato na biso bamama bapapa oyo baza baanalphabete oyo bato bazali na kati ya difficulté ya makambo ebele kofaire voir bango susu coutume nde kozala malamu nde eloko tozosenga assemblée nationale soki assemblée nationale na bachef coutumier nyonso esalami epuis biso bachef tozali toujours uni baoyo bazoya na kati ya séparation ya bapoliticien puisque ne comprendre rien absolument bazoyeba pe te kibu chef na bango ezali wapi puisque un vrai chef azali na ndeko na ye ezali chef un vrai chef azali moto azali toujours pembeni ya bokoko oyo aye un vrai chef azali toujours na kati ya message ya bokoko oyo ekenda mais toza na kati ya séparation te toza eloko moko baluka basalela biso assemblée nationale soki basali assemblée ya bachef tu nde kopesa biso accès ya kotambola na oyo esengeli ezali mwana mboka malaka jabu kuna bakuna esuka ntango yo okoluka ete bosangana mpona bobimisa makambo ya malonga oyo ekotambwisa bino solo mpena boye lingo lokola bachef coutumier kasi ezali na banina na bino basusu bazali kokende kosololaka butu na bachef coutumier na bapoliticien oyo bazali moto ya baministère ya affaire coutumier oyo te bazwa kolenge ya kotekaka mabele na se sikasika bosomi makambo oyo ozali koluka ekosalama mokolo nini non makambo tozali koluka deja ezali makambo bakoko deja batikaki mpe batiaki yango na kati ya nzela moto ayebi bokoko na ye akoteka mboka na ye te mpo likolo ya makambo etali moke bakolo mabele bazali mabele
puisque ceux qui lelo bakolo mabele bazo koteka mabele te ezali par rapport à ba politiciens ba division na bango makam na bango bazoya nango makamba paya nde yango ekolanda biso ba chef te lelo tozali wana toza kotel musa pouvoir pour que lobby bana oyo batikali na sima baye bandenge ni pe bakoye kotambola ceux qui lelo tozolo ba bomoko toza bomoko ezali na ba quelques-uns wana mais ba quelques-uns wana er bazo ko comprendre toujours pouvoir de ka bakoko na nde bakobeta bango en réalité puisque lelo pouvoir ezali bafoué parce que ba secteur ba comme ba politicien. Un chef ne peut pas être un politicien. Chef azali apolitique. Azana ni pour ni contre. Azana opposition te, azana majorité te. Chef azali wana na katikati au milieu du village. Ya azali pona ko kababa mpate ya ko comme ça bango na kata mboka elaka. Ke yango na ko kotal sa yo mama. Nde yango makambo toujours tozoloba avec le temps tokozwa pe ta ko solola koloba mwa mingi nde ba pesa biso accès ya facilité ya makambo wana biso toza ba chef lelo ba chef bakomi négligé ba chef bazana valeur te pouvoir a bokoko lelo bazoko compter te batu boteli bozo zali ba pasteur bino bozoko croire na ba pasteur même Bible lobi que maudit soit l'homme celui qui se confie à l'homme bino mo me pesi pas ba pasteur makambo sengele ke bokoko batelem botie biso na kata place te yango mo tozo senga que chef de l'état actuel aye ba ko reconnaître les vrais valeurs ba chef et puis loi na biso zali promulguer ata yango ezala na kata exercice makambo no se gozala te ba chef bazawana baza mieux placé tokotika batu baza na ba violence ndenge nini soko zongi na tango akala bakoko na biso biloko na ezala kite lelo ekomi lelo tokomi na kata opération ba jeune tozo kufa avant pona nini parce que to bosani ezala ki bokoko tokomi na makambo ba paya mindele et puis bango nde kako batu batangi nde kele songa mindele nde baye ko bosanisa batu bokoko soki ezala ki ke biso bakoko batie biso liboso tokoza na facilité ko sala mais kokoma makambo chef bandoki bolongo wana bandoki oboy nzoka coutume nde ezali base coutume nde ezali fondement coutume nde ezali orientation ya makambo tu esengeza na pa mutu mais tokoki kotika mboka te dozali wana dès que bakobenga biso bako intéresser biso na bakoko ya biso ka wana tokolaka tokoloba pe nyonso ekozalaka toujours malamu. Ma mission TV, le miroir du monde.